Ote na bandeko banson balandi ya émission na biso mokolo ya lelo. Mokolo ya lelo na kati ya calendrier africain tozali bongo mokolo mwantona mwa tuku mibale na misato sanza ya zomi mobu kama yoko na tuku misato. Tozali kokende bongo na kopene ya kosukisa bopemi ya motoba na kati ya eleko ya kisiu. Tona ezali bongo mokolo ya misato na kati ya semaine africaine, troisième jour de la semaine. Pe sanza ya zomi, donc tozali na 10e mois ya calendrier africain. Pour na calendrier africain tozalaka na 13 mois. Et tango boyoki bopemi ezali semaine mobu kama yoko na tuku misato eza l'an 130 na référence na biso na eleko oyo na ligne des temps africain ezali bongo uta naissance ya Fumukimbangu na 1889 oyo esili kobala na bongo na calendrier gréco-romain oyo tozali le 28 juin 2019 eza vendredi. Na mokolo ya lelo eloko tokoloba ezali tozokende na kobanda mois de juillet oyo toyebi eza na événement monene esalamaka le 2 juillet 1706 na Mbanza Congo. Esika kani batumbaka ya biso héroïne oyo abundelaki boyindo Yaya Kimpavita. Nde tobanda kotala musala monene oyo ya bandaki. Lelo biso toza kosala nini pona kolonga na kati ya etumba wana pona kodélivrer Afrique na maboko ya mindele. Toza continuer lutte na ye toza détruire lutte wana. Ezali interpellation. Si tukoma na mokolo yango ya le 2 juillet peto mituna batumbaka epona nini na ba évêque catholique Laurent de Luc na Bernard de Gallo. Tika ete kimia ya Fumukimbangu balongo pe bakoko ezala na bino. Totombeli mokolo molamu ya ntona na bandeko banson pe mbota melamu na baye bazali kosepela mbotama na bango. Tomona nini na manaka oyo ezali koya.